CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV, Africa, Voilà, alors prof, de célébrer qui 60 ans d'indépendance de la méditation, aux agits tout invité na biso et il y a qui na idéologie na oyasika pour na yo et koki ko bimisa démocratique du Congo na impasse au tozali na yango idéologie yango ezali la dictature éclairée. Alors juste après toi, il y a beaucoup de Congolais qui nous ont appelés, qui ont posé des questions par rapport à la dictature éclairée na mituna etuna qui est belé biso to nota ki mituna na to baki to ko benga prof encore une fois azonga na plateau oyo afin à répondre na mituna ya ba Congolais. Alors au limbola lelo na ba Congolais surtout bazali kotala yo tango zo ko ba dictature éclairée ezali penza nini au moment où tu es dans la République démocratique du Congo yo yena dictature éclairée ezali penza nini prof Daniel Pia. Merci madame Viviane, je crois que au moni souci à mon amboka nyonso eza pour que mboka ekenda nyonso nga naza moko ya ba Congolais oyo ceux qui nayoki likambo ya Congo nalalaka te et dérangeant ngai parfois napikaka ba crise parce que na umeli mingi na mikili ya poto na sali 27 ans na Angleterre. Alors tango na vani na mboka ya poto na moni makambo ezoleka na poto na moni mindele bazokamba mboka na bango. Je me suis posé tant de questions parce que je me suis dit oui, l'Europe est allée 1000 fois inférieure dans le domaine de la ressource minière que les cabistes va Congolais. Et nous sommes 1000 fois pauvres que les cabistes. Et ça contraste. Nous sommes 1000 fois riches dans la ressource minière et nous sommes 1000 fois pauvres dans le domaine de l'Union. Tout qui est dans l'économique, social, politique, développement en Boka, tout ça 1000 fois pauvres que les pays occidentaux. En 2006, dans la méditation, puisque j'aime souvent écouter la pensée du Seigneur. Je ne suis pas un païen, je suis vraiment un vrai chrétien qui croit vraiment sans âme, et puis soit tout ça la raison pour vivre. Bon, ils ont dit sur la face B nangai, pour la métal politique. Pour souvent, on a appelé ça votre identité dans la chrétienté parce que batomi bakanisaka bato basambelaka bazamaelete. Je t'avais dit que dans un docteur na informatique, dans un docteur na éducation, dans un licencié en théologie libérale et licencié en théologie pratique. Nous avons 2 licences en théologie. Là, il faut peut-être qu'on peut idée, mais dans ma camouflage, il y a un citoyen qui a raisonné. En 2006, on a raisonné ma camouflage Congo. Je vous l'ai dit, dans le but tozo kenda wapi et elokoni tokoti que la banane a bisu lobby so ki bisu tokufi. Et nandoto nzamba pesingai idéologie nazo bengisa dictature éclairée. Ah, aux gens qui ont des nandoto donc vision. Dictature éclairée zali kamaleloti. Peut-être les gens croient que ezali idéologie moko ya sika. Nga idéologie nzamba pesanga en 2006. Parce que parce qu'en 2006, tu es passé dans les premières élections et on a eu un président. Alors, forme, il y a Nenga Kumbela Gibiso, ça peut total vision de la dictature éclairée, ça se ressemble aussi. Ben, je vous l'ai dit, aux aspects moko nzamba pesa kingai, penake pen église moko tozaki na conférence, tant on a eu na conférence avec montu à Soukaoya, batinga place à liboso ba et kamoni. Mota pesa ki prédication ezalaki belge moka oti Belgique. A combien pas nangai a pesinga professeur. Alors mon frère nzamba lobi zonga na bamboka ya bakoko na yo.
olekisi mikolo mingi na poto, mais siko le temps ozonga na mboka bakoko na yo pour que o éclairer bango na makambo apesaki yo. Voilà pourquoi j'ai dit dictature éclairée, eza na peuple, eza pour na peuple oyo baza éclairé. Et lobby penza nini peuple alingi a comprendre tant aux ba dictature éclairée lobby penza nini. Dictature éclairée, maman Viviane, eza idéologie ya sika. Idéologie wana ezoluka intérêt ya peuple. Na kati idéologie wana tokozwa ba côté positif nyonso ya ba système nyonso eleka na mokili. C'est-à-dire la dictature éclairée toza na démocratie. Aspect démocratique ya dictature éclairée eza été tango toponi baponami. Toponi président de la République. Toponi na constitution mboka na biso bien que nga na kwa na mingi te ezali constitution moko ya copie collée ya 1958 na tango ya Charles de Gaulle. Ozomona ke même constitution oyo ekoki ko régir mboka. Il faut tozwa yango libana na poto pour que tu akokole yango na mboka na biso. Yango lezo pesa kokoso. Mais tu dois accepter yango parce que je le crois de tout mon cœur. Tant que tu appliquer dictature éclairée, tu as la constitution mosusu ya sika o etali pona bana mboka. Alors la dictature éclairée, tu dois aspect ya monarchie. Monarchie ça veut dire chef ou tango ba voter yé, tango ba poni chef. Bouti que la chef ou tango akamba mboka na vision oyo azana yango. Et pas ba chef coutumier na monarchie, chef azana liloba koloba. Liloba koloba na mabele na ye, liloba koloba pona ba citoyen na ye. Dictature éclairée, tozoloba ke mokonzi tanga zui mokonzi na ye, mokonzi il faut to yokaye. Parce que tango biso toponi ye, d'où azana ba projet de société na ye, oyo amemi pour que a exécuter yango na mandat oyo ye topesi mbula mitano. Alors toujours la dictature éclairée wana toko combiner tozo bengisa la théocratie. Nzamba za dictateur ma se Viviane. Tant nzamba lobi ainsi parle l'Éternel. Et ça dictature te. Mais dictature ya nzambe eza pour que a émerger biso. Na dictature éclairée peuple bakozala émerger. Mokoza mboka akozwa décision pour na intérêt ya peuple na ye. Na dictature éclairée mokoza mboka ako travailler ensemble na peuple o ba vota kiye. Parce que tango boponi moto, tango toponi moto na élection, du toza la posta na moto wana kamabiso. Voilà pourquoi la dictature éclairée to kolobake makamo mokonzi akolobela biso. Atako eza pasi na motema, mais intérêt à maloba wana eza pour que biso to kena liboso. Na ko pese zo musu mama Viviane. Nanda ko ebisi bana à partir de 18h mwana moko abima nanda kote. Bako bengo nana. Ah oui, dictature c'était. Mais dictature oza ko appliquer exactement que pour konyo ko la bana na yo. Dictature oza ko appliquer exactement pour que on peut sa discipline moko ya n'est pas ya bana na yo pour que lobi ba koma bato. Na dictature éclairée toko soutenir mokonzi na mboka azwa ba décision pour na intérêt ya peuple et ki na liboso. Parce que na remarqué depuis tozalaki na tango ya Mobutu azalaki na dictature moko ezalaki absolue. OK? O tozo bengisa autocratie. Ye moko kaka décideur ya makambo nyonso. Voilà pourquoi mon dictature ba bazo banga yango. Dictature éclairée, et ça dictature nazo bengisa dictature pacifique. OK? Dictature douce na armée. Dictature exactement maman Viviane. À vos ordres. À vos ordres, tout ça n'est Au monde n'a jamais un sergent azala rebelle et pas un adjudant. Tant un sergent à côté ça un adjudant. Est-ce que ça m'a fait pour à côté ça un adjudant? pas du tout. Au monde n'a jamais un major
azoleka amoni colonel abetele saluté. Même en armée partout, baplikaka dictature éclairée. Problème c'est la carte na biso que toboyi kombo wana ya dictature parce que to wuti na tango ya dictature ya Mobutu. Na uti kolobake dictature ya Mobutu de la qui pona intérêt ya Mobutu ye moko. Mama pourquoi na komi na likanisi wana ya dictature éclairée? Dictature éclairée zo bateke na zo ba pona président Fachi. Nga na kutana Fachi te na yebi te elongi ne kuda mona kakaye kaka na télévision ne bi bomona kaye. Mais étant congolais éclairé, tous allez qui na posa na moto oyo a kozwa vision éclairée pour que a éclairé ba congolais. Vision Fachi est éclairée. Moi je trouve la vision éclairée parce que Fachi azoduka intérêt ya peuple. Fachi azoduka intérêt ya bana mboka bakenda liboso. Et na dictature éclairée nazo senga na bakonzi nyonso o bakoya lokola bakonzi na mboka oyo ba appliquer dictature éclairée. Nazo pesa exemple moment Viviane. Na États-Unis d'Amérique. Le président américain ba appliquer la dictature éclairée na ba prérogative na bango. Likambo yo parlement lobby ngabo konzi ya mboka na lobby likambo ekoleka te parce que likambo na zomona yango comme le garant de la nation ekobote la biso ba problème na mboka ba loi Minako mokonzi ya mboka pa telemeli donc je pense que dictature éclairée ça na ba loi Minako ata bozo finga Félix aza dictateur mais moi je crois que Félix aza démocrate OK mais na démocratie na ye na Congo akolonga te. Il faut appliquer dictature. Loi Minako wana bande konangai. Mais azalaki mokonzi ya parlement non? Nata moyo soto azalaki na parlement. Akokaki kolekisa loi wana te. Alikaka alekisa na tango ya président Félix eza lokola que motazo tiela yo et nini poso etabe pour que o glisser. Loi Minako wana ce qui président de la République a obéi na yango. Accepté la caprice na yango, le président a glissé. Pourquoi la lobby a glissé? Parce que na loi Minako bango bazolobake il faut parlement ou ministre de la justice azala au-dessus ya ba magistrat. Ça se fait où? Même en Angleterre, même en Europe, ngana umeli mingi na bamboka wana. Juge soka azui décision na ye eza absolu. Juge aza mokonzi ba décision na ye. Jamais na mona juge moko azui décision et puis na sima wana ba mema yango na ministère de la justice en Angleterre parce que il faut pas vérifier décision juge oyo soki décision azwaki ezali pona intérêt ya peuple. Non, juge azana obiso todo bengisa d'ontologie na ye akosabisa moto na ba sentiment te. Juge soka sabisi moto na ba sentiment bakokanga ye. Mais loi wana ndekonanga mwasi nazoloba yango parce que tokomi na état de droit. Si on a dictature éclairée pe egozala kobuka constitution te po batispe te pe batuna ki yango babi na ndenge constitution ya biso ezaleli yona dictature éclairée na yo wana est-ce que kobuka libeko ya constitution dictature éclairée makambo nyonso to eza dictature éclairée eza na constitution na biso sanction eza dictature na constitution na biso te ezali OK au non développement ya mboka koluka intérêt ya bana mboka eza kata constitution ya biso te bonne gouvernance eza kata constitution ya biso te mais problème la dictature éclairée il faut to soustraire article oya 107 oyo ezopesa ba parlementaire bazala au-dessus de la présidence de la République. Ça c'est une aberration ba de konangai
Alors, dans le cas, il y a dictature éclairée, c'est-à-dire que le président actuel sera dit, ah, mais c'est une idée, dictature éclairée. C'est pour ça qu'on a qu'à la réforme et à CENI. Où déjà, l'Assemblée nationale est validée, déjà candidat au Rossa, au Zaki successeur, il y a Corneille Namba. Alors, président, ce qu'il y a un peu dans la dictature éclairée. À cause de la décision dans les catholiques basés contre, côté les protestants, c'est que l'on a voté, ils ont nous, mais parlement comme bazar, c'est la loi de la majorité, pas validé. Parce que tant l'Église catholique a fait ça, mot d'ordre, je pense que. Moi, je crois, le président de la République est le garant de la nation. Et là, quand nous sommes au Benda, problème na Congo, il faut utiliser dictature éclairée. Ok? Nous avons battu aspect surtout. Vous dans la constitution, nous avons dit, mais nous avons battu, Mokonzi faut sentir que Mokonzi. Peuple faut sentir que tout ça dans Mokonzi. Ok? Moi, je trouve une aberration dans le régime semi-présidentiel que le président dépend du Parlement. Décision Mokonzi Azoua, il faut que dans le Parlement, ceux qui va parlementaire va dimi décision en Mokonzi a signé décision. Il y a que député. Le président a été voté d'une manière universelle. Suffrage universel. Mais les parlementaires va voter qui va dans moi, secteur moko ya mouké. Et puis va kabela qui va toba tricot, na ba mingwa, pe ba komi le loba parlementaire. Si ka on moto, oyo République Mobimba va voter à comme inférieur. Nabino, Konekabino, c'est faux. La dictature éclairée, toujours le baquet. Mokonzi Amboka, Yé Azali, garant numéro 1, il y a Parlement. Mokonzi Alibosso, il y a Parlement, ils alliés. Mokonzi Alibosso, dans le Sénat, ils alliés. Parce que ceux qui a utilisé prérogative n'a été le cas Mokonzi. N'a Parlement autoyédi. 3 quarts, les FCC. Loi yango pe amina ko l'équité justement parce que Mokonzi pe a boyi yango. Mais nalanda ki mina ko lelo na tongo. Moi ça me fait mal biso ba intellectuel to komi na ba raisonnement moko oyo tozo bengisa ba raisonnement égoïste pour na intérêt kaka ya biso moko. Tobo sani intérêt ya peuple o bazola la nzala butu moi. Likolo ba intellectuel congolais ba docteur ba diplôme belé ba sali 50 ans na poto ba yebi passe na santé ba zongi ba compliqué ba Maman Viviane oui ba to be samboka oyo eza d'abord ba professeur des universités. Ah oui, je suis professeur. Que vous êtes justement? Je suis professeur, je suis docteur en informatique et je suis docteur en éducation. Naza Bidok. Nous sommes dans Congo, nous sommes à 10, mais nous sommes à 15 idées. Bato ya lolenge na mais na zéro tamayele. Congolais bazolinga. Biso bata lolenge na biso, omoni ndeko nanga mwasi. Ceux qui lila la moke pola. OK? Au mélangeant na malala ya kitoko, malala yo surtout eko pola. Chance yebi. Na yebi yango, mais eza na bato yo kenzamba bomba. Oyo Bible obi réserve de Dieu. Ba réserve de Dieu wana nalo babimi nalo te babandi ko mamo moko ba réserve ya Nzambe nalo babimi nalo te peut-être babimi mais bazana muke biso ba mosu peut-être dans ba réserve ya Nzambe. Ma sœur, je ne croyais pas dans ma vie, même au mois d'octobre de l'année passée, que Ngampi a lancé la politique. Bon. Octobre, je dis bien, même octobre de l'année passée. Je n'avais même pas l'idée de la politique. Siko idango yepo na nini? Vision on est à 2000 pour ceux qui fait vision au Kalabana 2006. De l'autre commune à 2020. Ma soeur, 14 ans après, je l'ai toujours dit que avant la prophétie, c'est une aberration, une abomination. Après la prophétie, c'est une abomination. Vous voyez? Dieu marche avec le temps. Ce qui autant on dit liboso ya Nzambe, Nzambe a protéger yote. Ce autant on dit sima ya Nzambe, Nzambe pas protéger yote. Lelo naza sûr te na ba mwele pinière na ngai, Nzambe lobi na kota na politique. Nzambe lobi likamissio après ce qui est en 2006, si la dictature est éclairée,
il faut nasunga bakonzi ya mboka. Ah, donc il faut que kota cache. Au sens des partis politiques. Non, ma soeur, nazata la parti politique mon côté na Congo. Na yebata parti politique mon côté. Ni IDPS, ni ba parti mingi mingi yo yebi bakona ba kombo. Naza kuna te parce que nazo mona kuna dali adoration ya moto. Ah, ok. Parti nyonso ezali na adoration ya moto, nga na kokota kuna te. Nga nazo luka parti o ekoya na idée. Pas idée eza moto te. Parti démocratique éclairé, par exemple. Exact, ça là kaya yo. Parti Bordel la parti yo démocratique na éclairé. mboka o professeur. Exact. Mama. Ça là nde ya yo. Te ezali. Oh, ouais. Eza la incubation. Ah. Ok, eza na incubation. Yo kese eza te mais na do bise eza na incubation. Ok. Omoni chenille, hein. Oui. Avant un peu pas comme un papillon. Ok. Ok, à une étape il y a incubation. Ok. Ok. Moi je suis l'idée. Idée azalaka na ba parti pris. Idée azalaka na région te, azalaka na tribu te, azalaka na race te, azalaka na makambo na bino yo, no nga mokongo, nga mongala, nga non, je ne suis pas là. Achievers Christian University is a private Christian university where students can get theological-based degrees. Good news! You can join a winning team on your own time with ACU Online. We offer bachelor's, master's and doctorate degrees 100% online. I have a special scholarship for the first 10 students to enroll this week. Are you going to be one of them? Parce que je suis une idée. Moto azana idée, nde moto ba supportaka. Moto azana idée te, boko supporter pour nanini. Parce que azana mwana ya, azana parti politique songolo, si ye wana il faut to l'année parce que tokozwa moi ba $20 après réunion, tokozwa moi ba $10 après réunion. Mais la dictature éclairée, peuple a cause d'éclairer. La dictature éclairée, développement intégral, yamboka oyo ekosalema. Ce qu'il faut appeler ça au poste de mon amboka au secteur ni. Ma soeur, pour le moment, naza na incubation. Ah, incubation na. Naza na incubation de l'éternel. Alors, on a la dictature éclairée parmi les objectifs. Au lobby, ceux qui chefs d'État à saluer mes gestions, à la sanctionner par le peuple. Comment la population a sanctionné le président de la République? C'est-à-dire, au Sangani, au Kitna, palais de la nation, au lobby. Il y a moi, on m'a dit, problème est allé à moi. On m'a dit souvent, tant que mokoza komi na bokonzi, akanisaka komi au-dessus de la mêlée. Les dictateurs éclairés, à l'économie, à l'Inga, mais même son éclairage, comme ça. Nazoya, ok. Dictature éclairée, oh, Nazo bate que Mokonzi, abano dicté bato ko bakobi banyamana ye. Mokonzi abana ko détruire le droit humain. Mokonzi abana ko détruire peuple na ye. Na mona jamais chef coutumier na mboka, ponga za villageois. Dès que na koni na poto, na za vrai villageois. Na lata sapato na liboso na âge à 17 ans. Sapata ngo zalaki ni tatale kalekaki awa oya plastique moto makasi tango ezumo inza makasi makolo kute komi kozika likolo ya sapato wa. Bon mko liboso la taki kuira poto. Mama ezalaki somo na mona ko rêve pona balonsa la lundi te samedi makolo ngulu. OK. Sous-vêtement na liboso permettez nga ba auditeur na lata ngo na âge à 17 ans. Je connais la souffrance du peuple. OK. Je connais là où tant motazo le lanzala. Na balabala na ngai esalaka nga pasi ta bato bazolela nzala journée mona sombi basaki ya loso lobi te comment nga na liaka batoto na bango na balabala balalaka nzala chaque fois soki badambeli nga biloko ebebaka te lobi na moni banzungu mini ya biloko balambaka elingi ebeba na bengisi bapetap kato de petit boya tobia nga naza mokonzi aliaka na basala esika moko bato bayebi ngai bato baza pembeni na ngai bayebi susi ya ngai mpo na peuple oyo. Nayebisaki yo naza na incubation de l'éternel. Ok? Naza na parti politique te nazo supporter faci te mais nazo supporter idéologie eza na faci mpo na intérêt ya peuple oyo. Sanction ya mokonzi eza ndenge nini? Oyebi eza basanction na mingi basanction eza sanction morale.
Yo ko zotamla na limousine wana, mais mo wana yo déjà sanctionné. OK? Combien de fois moni motaza na mbongo mais aza à l'aise était. Na dictature éclairée, Nzambe aza conducteur na biso. OK. Bakoko na ngai o bakufa, o basalelaki Nzambe baza ba conducteur na ngai. Bafungu kibangu baza ba conducteur na ngai. Balumumba baza ba conducteur na ngai. Parce que intérêt ya fumu kibangu bakangaki ye pour l'intérêt na ye moko te. Pour lobaki ke mundele akokoma muindo, muinda akokoma mundele. Intérêt ya Lumumba ezalaki te ke pour que ale sa famille na ye, Lumumba intérêt ezalaki pour que mboka oyo ekenda liboso. Revendication ya Lumumba et indépendance ezalaki sur le point social, économique et politique. Mais les loba point nyonso tu wana eza wapi? La démocratie, je le dis et je le répète, c'est une piège que Mindele va cotiser yango na ba pays bantou pour que va contrôler biso. Démocratie est une forme mosusu ya colonisation intellectuelle. Vous avez ma seule lien. Forme de colonisation intellectuelle. Parce que bango ba yebi ke mboka na bango batongaki yango la démocratie. Mindele batonga mboka na bango na dictature éclairée. Bango déjà ba comme une étape ya développement. Est-ce que biso démocratie ils ont empêché que tout tonga mboka na biso? Non, vous savez pourquoi, madame? Tous nos dirigeants démocratiques, politiques au Congo, ils viennent pour l'intérêt de leur famille biologique et l'intérêt de leur famille politique. Mais la démocratie ne dit pas ça. La démocratie ne dit pas ça. Non, la Zoya. Démocratie, c'est idéologie. Ok? Idéologie occidentale. Et ça pour la bango. Mais tu appliques un des mabé, mais en soi, ça m'a bêté. Ndeko, landelo komoko. Nanda kunayo, soki, boliaka biloko, il faut kotia pilipili. Ok? Soko zu logique wana, nanda komosu soko dolamba biloko, oyo batiaka pilipili, nanda ko wana baliaka biloko pilipili te. Okoloba. Mais attends, pendant que nous qui battu par exemple, il y a estomac bazali. Hein? Oh, bah, qu'on rapide, puis aux autres pipi, attends, qu'on a un pour bimaraka, dictateur. Démocratie est seulement pour les pays occidentaux. Pourquoi est seulement pour la banque? L'année là, comme maman Viviane. Europe est une dictature pure, absolue. Batoko la président Minene, Hitler. Batonyo surtout Napoléon Bonaparte, révolutionniste, révolutionnaire surtout, révolutionniste surtout bandaki d'abord na dictature absolue. Moi bi président italien babomaka na mwasi na bana à cause de la dictature. Toujours na Roumanie, voilà. Bandaki na dictature absolue. Na temps balongi na dictature absolue, baye kokena na dictature éclairée. Na dictature éclairée ba développer mboka na bango. Alors, basali ndengeni, balobi makambo oyo totiaki yango na maloba dictature éclairée, to sala sika oyo ba constitution na ba loi. Constitution na loi la dictature, oui bien. C'est une dictature écrite. Ba komi yango na cahier, ba komi yango na livre pour que biso to landa yango. Kay poto za na alima te po mi ko. Yango ana mama, avant biso to koma na alima, il faut d'abord to bongisa moral ya bato. Mentalité à bateau. Bateau pour que ba bonga, moralement, mentalement, il faut ba kota d'abord na dictature éclairée. Dictature éclairée, les olobake sanctions. Et le caliboso au yibi avant ba cour et tribunaux et ya. Na ba cour na binu ya cassation. Mo yiba yibi boyo ko casser décision à juge. Avant et ya ake ko lia d'abord maldeso balia kana prison. Vungule. Nasima kolia vungule wana. To permettre ba cour na ba tribunaux ba ye pour que ba sambisa ye. Na dictature éclairée, tozo parler sur vraiment oyo droit ya citoyen. Intérêt ya citoyen. Mais est-ce que tu penses la classe politique on a République démocratique du Congo dictature éclairée professeur Mpia et Simba. Oui mais makameleka na Centrafrique. Banane ba côté saki hors de la Centrafrique. Ezalaki moi ba caporal ba dégrader moko bazana si j'aurais seulement un groupe de jeunes garçons. OK?
de champ de bataille nanga ezali ba mikolo te. Nazana tina la bango te. Parce que naebi ke batika peut-être na mbula 20 il y a existence. Peut-être mbula 10. Nga champ de bataille nanga, cheval de bataille nanga ezali banda il y a 17 ans à 37 ans. Ba monde bana oyo ngai na conformer pour la dictature éclairée. Parce que je sais que Mpia c'est une idéologie. Ah OK. OK? Moi c'est l'idée qui m'intéresse. Ata lelo na kufi idée ekotikala. Très bien. Martin Luther aloba ki eloko moka lobi j'ai la vision. OK? Moto a la vision. Boko bomanzoto ekopola. Mais idée na ye okoboma yango te. Lumumba kufa mais idée ya Lumumba etikala. Na dictature éclairée na conformé ba jeune garçon de 17 ans à 37 ans. Bangonde bazaba jeune oyo biso tozotia espoir lobby pour que bakama mboka oyo. Baza nano polluer démocratiquement te. OK. Bana wana baza polluer nano te. Ngai nazotala ba likolo ba polo déjà bazozo ba 2000 bazopesa ba polo po ba kino sala kijalelo. Mama oyebitina ba politiciens na biso nzamba sunga bango vagence ya Nzambe zoya basakani na balo biso toboti. OK. Bakotisi pauvreté na mboka. Bana bazokenda lisusu classe te. Même makamo ya bakulu na wana. Nga na pesa ka faute pas bakulu na te. Na pesa faute pas gouvernement. Tant biso to kolaki kulu nezalaki te. Parce que to bano kenda classe après classe to kenda catholique bilenge ya mwinde zalaki ba makamoko ya ba Xavier zalaki nga na zalaki kutuna membre ya Croix Rouge. Ok, dans une classe, dans côté d'un membre à Croix-Rouge, toqué na zamba, tout ça. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas quelque chose à faire. Et bah, parents na bango, baza na possibilité te, ya ko tangi sa bango, ya ko lei sa bango, au moins siko que mon a komi koluka, yé moko. Génération oyo bana na biso ba komi ba nyoka. Yo mona nyoka ceux qui ba boti, a za posa na maman na papa na e. Gouvernement sali ke bana na biso ba ko ba nyoka. Et sali ke bana na biso lelo soki adimi classe eloko na osala akomi kosenga mbongo na balabala. Combien bana ozomona ya âge ya 8 ans, 6 ans, 7 ans jusqu'à 12 ans bazosenga ka mbongo na balabala. Dans le temps ya Mobutu na dictature na ye absolue, baveugle bazosenga mbongo te. Baveugle bazalaki na misala ya kosala. Babandaki kolakisa bango ba métier. Mais si oyo kokoma aveugle na Congo et comme business. Tout ça c'est au nom de la démocratie. Démocratie ennemi injustice na pays bantou, démocratie ennemi égoïsme na pays bantou. Alors, ces jeunes Prénom. dictature éclairée. Thierry, le professeur va répondre à la deuxième partie. Papi me signale déjà qu'on doit prendre notre pause pour permettre aux amis de la rédaction de nous informer pour la deuxième fois. Donc, c'est le tour de notre deuxième flash info avec Papi Katessi qui va nous informer. Mais on sera de retour tout à l'heure avec le professeur Mpia avec ses explications. La dictature éclairée pour être Congo et Bima. Nakati Ali Boulou Oyo. C'est l'une des solutions. On ne sait jamais. Alors, les informations et puis on va se retrouver tout de suite. Voilà, c'est la deuxième partie de la tranche. Je rappelle que nous sommes le 3 juillet aujourd'hui. Depuis 9h, comme d'habitude, Thierry et moi étions là pour votre plaisir et nous parlons de la dictature éclairée avec le professeur Daniel Mpia. La République démocratique du Congo doit prendre son envol, le pays doit décoller, mais comment le faire? Avec la démocratie, apparemment, les choses ne marchaient pas. C'est pourquoi le professeur Daniel Mpia n'est pas une idéologie, peut-être que la dictature éclairée, mon compte à monopole, il y a Parlement, il y a Sénat, tout ça, les choses peuvent aussi changer. Alors Thierry, c'est la deuxième partie de la tranche. La deuxième partie, on continue toujours avec le professeur pour la dictature éclairée. Au lobby, on formait des jeunes, c'est-à-dire des jeunes de 17 à 37 ans, tout ça. Mais les jeunes, on a, oui, dictature éclairée, mais pour dictature éclairée, on a écoma national, c'est-à-dire que comme ya mboka na biso to ko appliquer ngo ba jeune on a bako sala nini pour et ça là que ba kondio baza lelo ba adopter et loko wana dictature éclairée parce que oui to ko loba to sali ba débat matin midi soir dictature éclairée mais ce qui et que attirer nango sentiment ya ba dirigeant ça ne fera rien ce qui peut ba jeune ba yebi yango que ba tient encore na mutu na bango sans aucune action
comment cette dictature éclairée peut être la lumière de la RDC. Merci beaucoup, directeur. Vous savez, dans toutes choses, le peuple a toujours raison. Ensuite, tout ça là, de l'Obassou qui n'est pas peuple. Parce que moi, j'ai 48 ans d'âge maintenant. Je me dis peut-être j'ai encore 12 ans pour vivre. Au moins, il y a quoi, papa n'a pas 105 ans. Ok? Alors, je suis le garant. Je prépare cette jeunesse. Attends, on a au Koufa. Mais si on a au Kenda, jeune, il y a eu un papa, qui n'a pas oyo à Foma Kebiso. Dictature éclairée, et un régime mokoke, bato bazo boya yango, bazoye batina te bazo boya yango. Bangi bati kelabiso kaka na démocratie na bango, pour que ba gérer mboka d'une manière frauduleuse. Dans le bac de la dictature éclairée, il faut vulgariser yango. Ah ben voilà. Régime wana, idéologie wana, philosophie wana, il faut la vulgariser. Au vulgariser, on dégaine au forum, à l'université, à l'école, comment est-ce que ça les na aussi la permission du président de la nation, garant Nabiso, à permettre à l'université, à l'église, ok, pour que nous vulgariser et le Coran. Parce que nous avons bango, tout y a mortalité Afrique, et Zambango, et ça le Coran Nabiso na poto. Au monde a directement, tant qu'on a 60 ans, on dit que j'ai encore 20 ans, 30 ans. On me dit qu'on a Namboka, papa n'a pas bio, il a 105 ans. Je vais demander la plus de tout le monde. On a dit idée, on a la boaki. Ok? Ce n'est pas un verset de l'évangile. Il a précisé. Et ça, idée, on a la boaki, et la boaki, on a citoyen éclairé. Citoyen éclairé, je crois que bako adopter l'idée wana pour que mboka na biso lobi ezala éclairé. Parce que na moni la démocratie oya biso oyo na zoe biso ma soeur, mon frère, toko kenda mbesika mon côté, mon dimilangai. Et voilà pourquoi nazo senga na bakonzi ya mboka, nazo senga na président de la République a utilisé dictature éclairée. Nazo pese exemple mo que salemi lobi na buto. O na lali pongite un exemple wana. Makamo na yoki lobi e pesi nga ba stress moral. Na yoki ba poni ba terminer nani président Seni non? Oui. Monsieur Ronsard. Monsieur Ronsard. Mais naza komi tuna. Et salema kindegeni. Parce que tant qu'on va parlementaire ba kendaki na parlement bazalaki na ata na ordre du jour te. Ezali kaka toza na communiqué moko de ito pese la bino yango. Makomi kuna bakei na makambo na bango. Subasema makambo nyonso. Mama Viviane yokangai. Subasema makambo nyonso balingi ke continuité ya nanga, OK? Esalema na RDC. Na continuité ya nanga wana tozomona continuité ya FCC. Baza toujours na majorité parlementaire. Na majorité parlementaire. Na ba élection ko salema da 2023. Mais on a makambo mbo yoko changera jamais te to. Alors toko continuer na likambo yo wapi. Congo eza ya bisu nyonso, bisu toza ba na Congo, tokola na Congo, tolia na Congo, totamula makolongo na Congo. Toza na posa to bongisa mboka oyo lobi. Siko to komi na ba question moko ezandenge. Aussi longtemps que même ba autorité religieuse. Il y a ba catholique, il y a ba protestant, ba autorité religieuse, ba boya ki likambo wana. Voilà. Et ça na parti musu bandima ki balobi Ronsard aza kimbangus. Mais en tout cas na retourna papa qui se rekele. Papa limbisa ngane na lobi komo na yo a. Faut trouver ba identité na ye. Est-ce que c'est un vrai kimbangiste ou un kimbangiste kakaya combo que je suis kimbangiste? Il y a des gens qui se disent que je suis protestant, mais ils ne sont pas protestants. Les gens qui sont catholiques, ils ne sont pas catholiques. Alors dans ces cas, ceux qui bon, je crois que le problème à Sénézo posait problème. Alors on a eu qui vulgarisation de la dictature éclairée. Si on a l'une à utiliser dictature éclairée dans le Cambo à Séné, qu'est-ce qu'un président peut faire, ceux qui vraiment tout à la dictature éclairée? La dictature éclairée, dans le Bangoboy.
mokonzi ya mboka aza garant de la nation, choisi par Dieu d'abord. Parce que pourquoi comme mokonzi, nzambe il faut aponayo. Oui. Choisi par nos ancêtres et choisi par la loi de la nature. Ndenge tozomona ndeko na ngai président na ngai Félix Naza awa na Israël ezalaki pour que ozala président de la République, il faut d'abord prophète. D'où azali autorité spirituelle ya mboka oyo. À part aza autorité morale, aza garant de la nation, mais aza pas autorité spirituelle. Mais akolinga te que loi moko, décision moko ezouama, soit disant au nom de la démocratie. Mais ceux qui payent à Bouki Mibé qu'on appelle contre-constitution, pour ndenge ezabon le quoi, parlement des moutons a voté. Je ne pense pas que le président de la République a parlement. Constitution wapi. Oh, il a copié-collé. Il y a Charles de Gaulle en 1958. Ça, c'est toi qui le dis. Hein? La dictature éclairée. Il faut tout la constitution et sika. O Italie, constitution à Banamboka. Pour constitution, nous sommes en Oyo, et la constitution moko, tous on a mis Mendele, toye collé en go. Makamuni ya mabeza na kati ya constitution ngo ya biso ezobenga copie collé. Bon, et là Kaliboso, article 107. Immunité ya ba parlementaire. Ba parlementaire ba comme lokola banzambe. Même ceux qui parlementaires à sali mabe ba kokanga yete. Il est au-dessus de la loi. Bakanga ki maiki mukeba ya za parlement. Mais bakanga qui est na ba exception. Na ba exception ma sœur. Okay. Na dictature éclairée, le président de la République d'abord yé mon cause numéro 1 à parlement. Mon cause numéro 1 à Sénat. Parce que peuple bazoluka ba mon eloko nini ye akosala pendant mandat na ye ba pesiye. Makambo ezo le kana Congo oyo ezo sala ke je répète, je veux pas que Boka Sanga azali moto ya IDPS ou je connais Félix, je ne connais pas Félix, ça doit préciser en Roboyo Kangai. Mais problème est ça que je suis derrière moto ya koya pour l'intérêt à peuple. Ce qu'a causé la même un pygmée, même ce qu'a causé la colonie, ok? Ce qu'a causé pour l'intérêt à Congo, moi, je vais donner ma main pour cette personne-là. Idéologie à Félix, c'est ça pour l'intérêt de la population. Oui, bien sûr. Tant le peuple d'abord. Et ça slogan. Et ça slogan, oui, pour des slogans. Et ça slogan parce que ma camarade la majorité parlementaire, majorité à Sénat. Même ceux qui ont une idée à Kitoka Bongisamboka, il fait que dans le parlement. Dans le parlement, tout le monde a Kabilongi, mais tout le monde a limité ma batoté. Ozo Kangai, mon kozaza na impasse, mon kozaza ko se retrouver dans situation beaucoup makasi. Ayemi ndenge na kokamba mboko yote parce que à la majorité na parlementaire. Asala nini. Alors je pense que pour nako tokoma vraiment à niveau de dictature éclairée parce que constitution na bisopé zanano ya 1958 à Charles de Gaulle tous aussi on appelle constitution Moussousou. Alors là il vous parlez d'un mais constitution il faut tout ça référendum. Donc là il faut un autre régime, il faut un autre régime où on a la mémoire ma congolais éclairé et sa dictature éclairée. C'est pas facile. Qui la dictature absolue, directement toqué la démocratie. Et ça, pour la moine, ayebi ata comme la milikité, bon pesi abana kobuka mikou ya soso. Alors il faut toujours un moine ayeba d'abord nga citoyen. Rôle un citoyen éclairé zani. Il faut éclairer mboka nangai, bisika nyo sotu nga nazali. Na balabala. Il faut éclairer mboka na balabala. Tala tozala ki na tanga Mobutu wa. Ba toilette na biso za ki na hygiène. Ba police et hygiène bazalaki. Ba banolo ka chaque semaine kotala toilette na biso ke za ma pe vous malam. Soki ba monde za ma pe ba kanyo na man. Na démocratie, oh tozala na démocratie. Mota sala makamondenga lingi. Alors ça fait 30 ans que Togo la démocratie. Alors c'est pas facile. Non, tu es encore jeune. Moi, on a 30 ans. Moi, on a côté à l'université. Moi, on a 6 universités. Moi, on a à Bali. À donc il est difficile. Il y a la moi, on a directement pour nous remplacer par une dictature éclairée. Moi, on a 30 ans.
akoyoka idéologie ya dictature éclairée, ok? Bible lobi boye, la foi vient de ce qu'on attend. Et de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ozokanga, tango motazo yoka, nous sommes le produit ya makamo biso toyoka na mama bia. Soki mo mobala zo lingayo ozoboya ye. Du fait que ozoyoka kayo un jour kolingaye. Ah, ok. Ata bato ba boy dictature éclairée leo. Du fait que nazolo mango mikolo nyonso tu à télévision. Naza ko expliquer à la télévision. Bato ko ba non, professeur Azan a raison parce que démocratie na Congo et même biso égoïsme. Tout ça na loi mina quoi. Est-ce que j'évite ça ya loi? Et Balobi n'a pas à expliquer à la population hein, mais nous on les acquis pour que pas ça la sous-bassement na erreur au bango basali pendant 18 ans na boka. Bazo pas rapporte comme l'état de droit. L'état de droit mokozi na boka, il faut utiliser épée pour la koloba ko yibi bakangiyo. Il faut toujours un retour. Rendez-vous compte, dans le Congo, toujours fait de 15 milliards de dollars américains et ceux qui sont dans la poche à battre. Mboko wan, il faut tout récupérer en gros. Naladi susu, bande komoko ke, bapesa ki bango, batonga, 5 000 écoles. Mboko à 5 000 wana, école. Il faut tout y aller kenda ki wapi. Voilà la dictature éclairée, toujours quoi sur sanction. Toujours quoi sur la punition, toujours quoi que, quel que soit le niveau intellectuel, niveau social, niveau financier, niveau politique, ce que salim beba, toujours mimayo, na makal. Merci beaucoup. Pour conclure pour la Lelo, alors moi, Maloba Souka, pour la émission, il y a Lelo, parce qu'il faudrait vraiment. Campagne monnaie de vulgarisation un message oh la dictature éclairée. Alors pour la émission alelo okosu qui sana maloba nini na population au bateau de belé pour na Kolanda. Nazoye bisama na mboka congolais nyonso to aza éclairé, landa dictature éclairée. Parce que na yebi mokonzi na mboka na biso aza un président éclairé. Okay. Voilà pourquoi mokonzi na mboka aza na droit à ça la makama dictature éclairée. Pe nazo senga ba jeune garçon nyonso ya Congo. Ce qu'on a dans Malemba Nkulu, ba jeune garçon, c'est-à-dire que ba jeunesse, ngai cheval de bataille dans les jeunes de 17 ans à 37 ans, bon soutenir des wana parce que n'a qu'on vulgariser en gros. Pendant ba konzamboka oyo, baza éclairé. Je ne dis pas les choses qui ne sont pas éclairés. Ba autorité baza éclairé, na do senga na bino, to vulgariser idée oyo pour que lobby bana na biso. Bako na biso balo baka mikolo nyonso kombo na biso boboto na kati na ba mudako na bino. Merci beaucoup, professeur Daniel Pia. C'était vraiment un très bon message. Je crois que Mutuna Mutu, Nanda Kwepa Yazali, Azui Oyaye, parti. Ceux qui ont faire partir dans la idéologie, la dictature, écrit professeur Pia Azali, au retour benga numéro, il y a Biso Tortien en contact na professeur Ozala, membre ya kati ya idéologie, au Totonga Congo na Biso, il y a lobby. CGTV, ma maman, CGTV, ma papa. Michel Mayabou. CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. CGTV.